cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Toreco, la fraude, le dol. Et c'est des réseaux comme ça constitués. Comment voulez-vous que notre économie se redresse? Et j'invite certains avocats à gagner dignement la vie. Il est possible de gagner dignement sa vie quand on est avocat. Certains, s'ils sont là dans la salle, ils savent qu'ils venaient avec ces dossiers et j'ai refusé. Je n'avais pas grand-chose. Pourquoi vous allez vous trouver dans des dossiers de la mafia? Ça vous fait quoi? De détruire votre propre économie, l'économie de votre pays. D'assister des mafieux, des escrocs, des bandes criminelles économiques et financières connues. Et vous le savez. Et vous allez obtenir un jugement qui condamne l'ONATRA, qui condamne la RVA, qui condamne la SNEL, la Régie des eaux, et même des établissements publics. Même des établissements publics qui sont des démembrements de l'État et qui ne peuvent pas faire l'objet des saisies. Mais vous le savez, et vous verrez, il y a des avocats derrière. Tous les jours, nous sommes appelés parfois d'intervenir parce que c'est des bandes, des mafieux. S'agissant des honoraires, la même chose. Je reçois tas de dossiers où vous sentez vigilant qu'un avocat, après avoir presté, et il a reçu les honoraires tels que convenu avec les clients, mais puisqu'il s'agit d'un minier, puisqu'il s'agit d'un grand opérateur, il s'organise avec des juges pour obtenir des condamnations à des sommes exorbitantes. C'est toujours 19 millions de dollars, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars. En fait, les entreprises vont fermer. Je vous informe qu'il y a des grandes entreprises qui veulent fermer. Et nous risquons de nous réveiller un bon matin, il n'y a plus d'emploi. Les entreprises publiques, n'en parlons pas. Si les miniers refusent de rapatrier les recettes minières, les 60% avant l'amortissement et les 100% après l'amortissement conforme au code minier, mais c'est à cause du climat des affaires qui est délétère, de l'insécurité juridique et judiciaire que nous-mêmes, nous créons. Mais si toutes ces entreprises-là ferment, vous serez encore avocat de qui? Voilà pourquoi nous avons amorcé une série de réformes courageuses
Je voudrais que vous puissiez nous accompagner. Demain, en Conseil des ministres, nous allons défendre 2 réformes majeures qui sont passées, gloire à Dieu, hier en commission des lois. France, Angleterre, Somalie. Donc, les gens en fait, la plupart payer belé. D'ailleurs, ces gens sont des professionnels. Moi-même, je l'ai vu dans les professionnels. Ce sont des professionnels qui viennent des États-Unis. Batoana, au besoin de Banabangoana, Baché Mbongo, Nabango, Angers, pour avoir une solution. Défi, Baké Kosomba, Mindele, pour avoir une solution. Mais vous êtes très forts quand même. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Baza, donc, Baza, des groupes, où les Sangami, comme Baké, ils ont payé mon côté. Ils ont payé belé. On a des efforts dans la vie. Au final, on a eu pourquoi. On a des efforts, on a eu vous avez la contre le monde entier. Babunda bitumba oyo balonga yango eza bitumba basekite eza bitumba bato basangani po babundisa ekolo oyo ya biso kasi bakolonga te po la position jamais tokokobanga yo 23 biso toza gouvernement ngai mpona sala video na ngai jamais nakotuna audience epa 23 te 23 c'était rebelle ya kosala biloko nga nakosala te pour critiquer le baote avec des masses yo ka vidéo wana bien oyo zoyoka oyo mono wana vidéo wana lingo ba tete soda ko beta masasi pamba est-ce que mitraise ko beta pamba sa au de la chef beta la masasi ko de la chef tout bo moni wana ba vidéo wana eza opération o eza la o eza recours ba ko bunda ba o mona ba sekite ba eza message o eza secrétaire toza na mboka na biso yende aza ko menacer biso jamais nga na ko banga osala image jamais je suis un militaire congolais bien formé commandé aussi en tout cas bandeko congolais tozala mayele topesa bandeko na bino force oyo baosala mosala na kati ya zamba pesa bango courage losako na baoyo bazopesa biso courage en tout cas merci vraiment na bandeko wana continuer kaka bongo biso mpe tosalaka mosala bao mpe baza bayini na biso na kati ya Congo okontinue kaka koloba oza bainfiltre quand même tomoni kete oza bainfiltre parce que bozosepela na biso te Congo ebonisa mene bapaye ebele obozana na paye ebele oyo okokisasi yango mpona bandeko balobaki kete ozomontre position enemi okokuya dans la population bazawa bandeko biso oyo bazomona pasi na kati ya mboka oyo bango oyo toza na bango jamais mpe tokoki kobombama bango bazokende ndenge azokende boye ndenge bomoni na velo na ye boye direction akokutana na bango kote akei baza liboso bango nde bapesaka biso donc eloko ya komibomba lisusu eza te eloko ya komibomba eza te koloba kote oyo te sola FARDC azolakisa position na yo obunda wapi yo ozoloba obunda wapi est-ce que nga nakobanga rebelle ngai nabanga rebelle biso atutana mabende na ngai nasalakisa bango mpona kotoba te
wana eza position na biso nzela bapetu babeleka bamonaka position ngango wana eza polele nyonso ozomona kote awa bato ndenge babandi oyo lokola osala na oyo eloko moko te oza na expérience ya mosala te oza kokritike bato baosala mosala antuka mpenza bandeko na ngai mpenza oyo balobaki mabe naza mpena na bino malamu te motema na nga mpena sikoki mpona bino nde nasali video oyo akoloba lisusu mabe aloba me nayebisi bino nde verité mpo nga naza congolais 100% congolais naza infiltre te jamais nakolobela ndeko na ngai oyo FARDC osalala mabe jamais nakolobele mabe sur les réseaux oye mpe okomi mpe na sentiment okomi mpo bamona yo oza nombre de ndenge baseka to ndenge nini antuka boza na quantité bakongolais opesa nde courage na bandeko na bino oyo bakosala mosala otika bimaloba tiktok sekwa sesalemi mpona moto nyonso oyo aka na mposa kokoya nga na banga ya mpeto ayaka sikobeta ngai awa esika nazali tozawa mpo na ye zonga lelo naza na zamba oyo ozomona oyo eza mpo na ye ezape moto lelo mpe napema mpe nabona mpo na mboka napema me naza awa na seretrouve awa mpo na banyangala kaka wana so nasalaka bavideo eza mpona kolakisa baninga na ngai ke naza envie me nazosala mosala ya gouvernement olobi ye azobeta masosi pamba ozobeta masosi pamba eske lisese babetaka yango pamba landela mpena video wana bien tala eske avant moto wana abeta masasi eske ezalaki na masasi ozobeta te bato tozobunda na bango baza mélange mindele baza na kati balingi baza na kati oyo bauti na bapoto bawapi baye kobimisa nde biso me tozobunda na bango kameme tozodesiste tozoyoka basango te tobetaka mpe bango mpe bakufaka kombe de matanga oyo ezosala bango wana matanga boni osalami na rwanda biso na rwanda radio bazokufa qui le tout c'est nous biso tobomaka bango matanga wana ekoka na rwanda chaque jour biso tobomaka bamomo bamarché combien bamarché combien na rwanda mpona bana na bango bazokufa na bango tobomaka bango biso tobangaka bango te eza armé ntango armé mosusu eye na puissance ebeti bino eza normal toreplie eza nango mabe te toreplie me mabele na biso akozwa yango te mabele na biso ya Congo oyo bozomona oyo ekotikala kaka Congo eza ya biso ekozala divise ata mokolo moko te tokobundela yango en tout cas coup de chapeau mpenza na bandeko bazopesa biso courage nazosepela na bino makasi oyo bazokontinue kofinga okontinue kaka biso mpe tozali existence ezali kaka tozofinga na bango me biso kosala mosala